Sarah Tola TV. Oh, porte-parole à Wata. A fini la Wata bateau. Mais bon beta kara. Kindingu kuta fini mabe papa. Yo kana kindingu. Papa n'a-t-il papa kindingu. Sarah Tola TV. Artiste comédien wana. Tout artiste musicien wana. En tout cas, je ferai de mon mieux à se détacher naï. Pour na laver image et artiste. Parce que je peux pas rester là. Na tala neti héritier wata azu garçon wana Didier Momboshi a memie na poto pour akine koyemba na kati rouge libanda chocolat ana nzembo te nzamba okiti mukeli libulu. Sarah Tola TV. Ndenge apesa Pétion na kombo et puis Pétion on pas d'accord et obeta nzembo na diki diki. On ne refuse pas. Et diki diki pe na ngoma bete ya diki diki. Mais intention ya yembeli nzembo ana besoin bisonde to comprendre ango. Sarah Tola TV. Ya musala balati musala bazongi. Mais nga kama rande no mona ba comédien ba joie a joie kana lamba moko banda théâtre. Hier ne aga ko finga. Il s'est dit as artiste. Tout naie as artiste en quoi sur toi, sur quoi et pourquoi? Parce que artiste doit divertir, doit communiquer quelque chose ou il faut changer. Tu sais pourquoi tant vous allez Sarah Tola TV. Bata théâtre pe bazali comme ça biso beta ngokanga biso tokutana na fali kuna oh gaba de fali oza koto ana koto na kutana comédie mo kuna oh gaba de comédie yoko koto ah ngabe na koto ya kayo pano tinda ngana finga to monto se retrouver ah Sarah Tola TV. C'est ça, c'est qu'on nous sommes en train de vivre avec ma maniqué. Il y a un moto vivre à l'on a bâti. Il y a un moto vivre à l'on a mon an à trois agues en Afrique ici à Brazzaville à Kepotokuna. Moi na moro sans éducation. Moi na raté éducation na ya maman na ya papa. Donc azana papa l'équipe. Excusez-moi les termes en tout cas. Azana papa l'équipe a maillé l'été, ana maman l'équipe a maillé l'été. Azana donc famille a ba illettré. Sarah Tola TV. Il y a artiste musicien parce que bangonde baza base. Bangonde baza éducateur na éducatrice. Ba interpeller bango ba yapé. Ne ba interpeller ba musicien mona c'est ça ka ote ko benga so ko fina ba propos moi tenaki na émission ba solo. C'est ça ka bengi. Ba benga ba comédie ba olo ba bêtise na télévision. Gros na ye banda ka ko finga ka bato na télévision. Et cette destruction de mœurs ba benga ye ba interpeller ye. Sarah Tola TV. Star ou star, il faut comprendre qu'il faut éduquer mars. Il faut divertir. Na regio ya na TV tiki ngaro langi bandaka na fingaka. O finga mutu na TV excusez-moi le tema alomba kuna ta mabele solo. Ah. Imaginez. Do ba konza mboka ba omona makambo. Imaginez si vous to bana ba otala ba retenir nini na tableau wana. Sarah Tola TV. Na kati ya communication on a ofali à sélectionner. OK, je sais pas faire. Asali ba kindingu. Asala kindingu. Surtout kindingu d'ailleurs au masco ne faire mamuta bomi ne faire ya kindingu. Parce que faire à un moment abana azali mana batu bande ko fingela été. Sarah Tola TV. Parce que so bokangi muta finga musicien ça l'intervention. Ah, c'est l'intervention. Donc benga musicien, so ko interpeller comme ya justice mingi au Pekisa. Non oui. Non, comme on le voit, musicien, on dit que so sambate, bafunda bango shooter. Comment dire comment dire bango ba au-delà de justice. Sarah Tola TV. Benginga ba zunga na palanta ya simba ye benda ye rapide luka yo kanga na kena bureau na ndo l'accès na papa net moni oyo lo ba bêtise. Ah, yo l'accès ba vidéo. Na l'accès ba bêtise. Papa mon net yo lo ba bêtise. Tala ba vie 1.400.000 à comédien. Bêtise na bêtise. Papa so tu terminer mais mana ba feranga. Papa so tu terminer chilao. Na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution e. Botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo ebeba bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele
likolo ya hydroquinone ebebisa bato loposo kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya baproduit créé à base naturelle kasi ezali très efficace. Bokanisi esili te na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage, mousse nettoyante, crème de visage, savon lemon, sérum huile, gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino. Soki olingi ozwa bango eza facile, simple, beta kaka www.betocosmetique.com. Oza mobimba oyo wapi tope okoki kobenga bango na numero oyo +32 466 35 28 85. Livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier. Ezala na Afrique, ezala na Europe, na Asie, Amérique, pe mokili mobimba. Sala bango confiance okozala mobimba po loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal. Oui. Saratola TV, la chaîne qui assure. Dépravation de mœurs, bauti kokangela ndeko na biso amwasi TikTokers na biso pour na makambo etali dépravation de mœurs. En tout cas, merci beaucoup na ministre na biso Papa Constant Mutamba pour na ba loi ya sika, ba loi o ekomi kokanga lelo média, ekomi kokanga ba journaliste pour na dépravation de mœurs. Mais ezana loi moko obimisité. Dépravation de mœurs et vandi na musique. Papa Constant Mutamba. Ozota la te musique qui bazo détruire l'éducation ya bana. Dépravation de mœurs base et aussi la musique. Alors, lelo pena to revanda moi mon keto lobe la dépravation de mœurs wana est-ce qu'il y a pas ba journaliste? Te zappe pas ba musicien et zappe pas ba comédien. Et ana ba comédien abasi ba vanda na télé ba robeta banzoto makamba banzoto abasi nga na zaka ndumba nga mibali nga dépravation de mœurs na monde artistique. To lobela pe l'actualité musicale ezako obligé biso to lobela. L'artiste Ferregola. Qu'est-ce qui se passe Ferregola na lekinae entre bangoba na wenge na héritier Watanabe. Tout le monde bato héritier bako leka na plateau bako clasher sur la personne de l'artiste Ferregola. Baza ko wele la nini. Problème nini ezako leka na kati. Na ngambo ba dépravation de mœurs, na ngambo akoto pe afali pupa. Bato bango ba memaki na poto bakomi ko salir na ko ternir image ya biro ya fali. Na ngambo ya héritier pa memaki manike soi-disant a rebundela ya robanda ko fingela e batu. Ataliseli e mandoki zongi na ngambo na ye. Bandeko na ngai bakonza mboka bokangi misu pona muziki me bofungoli misu pona media. Bofongola pe misu pona muziki. Tokosala analyse ngamo kote to leka émission o ngana noko yamse et o leka na Top Max officiel et puis na Saratola télévision. Merci na batunyo stu bozi occasion ya Rolandanga. Ozana bezo bongisa posona yo en tout cas Beto Cosmétique est disponible. Bazaki na problème à paiement en ligne est comme disponible. Donc soro fouti en ligne ba livrer yo. Donc paiement en ligne na site na bango betocosmetique.com www.betocosmetique en français.com. Soki po lingo so mana Kinshasa est disponible chez Saratola. Tozana ba sac, toza oteka ba sac à main, ba grande dame, ya haute qualité, tozana ba robe à broderie, ba grand super, toza oteka. En tout cas, ce que vous êtes intéressé, au komelinga kaka na numéro na ngeza na barre d'écran wana, to côté que la opé to ko livrer yo na
facilité nyonso. Alors, merci beaucoup na bato nyonso tout Rolanda biso, famille Libota, ba meilleur fan du monde, bato bolinganga, bato bosali kena les 100 000 abonnés en tout cas, un grand merci na bino nyonso tout ba partenaire nanga nyonso de partout dans le monde na otanga ba kombote mais bomi yebi ke boza bato nanga en tout cas un grand merci anniversaire nanga pesa le 8 novembre. Je suis sur le salaire affiche te pour au tia na émission o ozana ba problème sérieux nanga parce que banda na tongo yaki au sein la machine nanga ba makamno buzoba bosani anniversaire nanga le 8 novembre. En tout cas, bato bolinganga, moi ta texto hein. Moi ta texto. Maman Edwige Kalala, Solanzo tonanga, nazolela. Solanzo tonanga maman Edwige Kalala. Maman nala musibu. En tout cas, tout au cadeau na opona. Na otikelo soutante na opona pena na okomona na lingi oyo. Noko Yams. Bonjour. Bonjour maman Sarah et bonjour la bande de Rotuba Talabiso. Joyeux anniversaire à une dame qu'on appelle la maman chérie à moi aussi. Abotama Lelo. Abotama Lelo. Happy birthday for you, la maman chérie à moi aussi. Voilà. Sans oublier copine nanga de longue date Kabobo Ortil et moi na poto. Joyeux anniversaire à toi aussi. Aussi joyeux anniversaire à ingénieur Josué Mieuxi. Sia BT 12. À BT 12. 12. 12. 12. Joyeux anniversaire à ingénieur José Mézi. 12. Maman chérie, moi aussi Nzamba Bomba Abatela. Merci beaucoup à Sylvine Joine Jolie. Merci na bande kutu batali biso et Michel Bandi serrez vos ceintures parce que to meka olobela mo makambo yo. Lelo ba na biso ba bazokende ya kotengama parce que to linga bakende ya kotengama or to re kotemela makambo avant. Photo zonga na ba rappel pour te comprendre place to outil, place to za, na place to kende. Place to kende on dit to ma be makasi. Place to outil bezala ma be. Mais après un moment, tu ralentis ça qui bon ralentir. Mais apparemment, on dirait merci que les scores vraiment au coup fané et puis bah tu vas le bâtir, tu vas vendre calme. Mais ceux qui vont TikTok, bah YouTuber, bakangi biso, to samba, to samba. Or bah tu vas au baby ça vraiment merci Bazali. Bah tu vas au finger vraiment bah tu n'as comme bah musicien Bazali. En tout cas, là on entend bah comme on a bango sans robanga parce que TV zaraga pour na éduquer, TV zaraga pour na choquer. Ah beau à la calme parce que na choquer bino vraiment na ndenge mo bien. Merci beaucoup à maman Claudine Bokatola. Merci beaucoup à Sylvine Joine Jolie Nyango nango ya Losako. Papa Papi Bokatola bon séjour à Kinshasa beaucoup la Losako. Bololé Nkemi. Merci beaucoup na bande ko tout ba otala biso boza tellement ébélé. Maman José Lusadi soupé mbote na yo. Merci en tout cas. Boza ébélé. Et Michel Bandi. Et Monsieur Bandi. Noko Yams et Monsieur Bandi. Je pense que au monaki ba otai kokanga TikTokers dans biso pour la dépravation de mers. Ouais. Alors, en dehors ya wana, eza na loi moko babenga ngo soko koti na article numérique. Obeti article 350, 359, 360 eza des articles zo kanga biso média. Ba fausse accusation, diffamation, dépravation de mers, nyonso eza na kati wana. Mais avant ba journaliste ba comme na dépravation de mers ba comme ko finga, il y a eu des gens au ba soutenaki yango. Oui. Ba lobaki te soko lingo yebana, soko linga musicien na zo musala na valeur, fingela nga pe batu. Donc ils ont bateau yo ba créer dépravation de mers solo parce que ba petit toi na TikTok ba talibiso. Oui. Bazana nyasa ba sala baziango pa biso ba kutiango de biso to trasaki yango existaki parce que so ba kutai biso ba yaya to akina ba respect ba mafinga ezate ba ngai ba ya na politesse mais ba tali côté ba yaya ba obina mingi côté dépravation de mers ngapena sani bina wana et permettre biso to ba na rapide et puis la majorité bato ba ben poli l'internet ba tout ba bordir ba zo dépraver mers ne ba na succès ouais so yeka loka tata sango. En tout cas, bandeko botika kosa oyebana te choko. Oyebana te. Basé belé basala musala bango bien sur internet ba yebanité parce que ba finga raté. Bordir exact. Parce que ba tout a bordir ti. Donc c'est tout à fait normal. Alors loi moko uté ko bima a pour na média. Mais na mone ti ba bosani ba musicien. Bon. Na ba comédien. Parce que si on t'a même dans le théâtre, dans le gag, c'est ça dépravation de mers. Ouais. Gag. Surtout. On t'a joué rôle impolitesse. Yebisanga. On t'a finga mutu na gag. Na gag. Azo éduquer nini, azo édifier nini, azo divertir nini. Parce que on t'a finga mutu na kati. Na éviter
artiste na kala ezalaka artiste ala éducateur ya mœurs lelo e comme artiste comme destructeur ya mœurs na imité sur ba changer bango ba sala bango recto verso parce que ngamo no tala na ba artiste ala censé à édifier à éduquer pe ko divertir bato ba hôtel na TV ko c'est bon bato baza diverti mais bato faut baza édifier na makambo zoloba makambo ni yo zoloba na télévision yo nyama na yo bo excusenga donc ba mon non connaît le wali et puis soit nini yo ba tu penses là on va challenge donc on a que ça ba tu ko finga webi to vandi non ah nanu dépravation de mère ça ba comédien na ba théâtre na bango ba to praver mers na ba théâtre ba te belé ba ça ba bêtise même ba comédien musu ba le kana TV comédien le kina TV azolo ba li ya maman na facilement li ya papa na facilement azotanga banzoto basi kana zakandumba ngami bali nde basato bimananga voilà alors le baza clair ça dit ba comédien est belé bon une grande partie ya lelo ba comment ko se respecter mais ba zape musu oyo a checker il faut se respecter personnellement sur beaucoup d'années individuellement mais na scène une fois tout araba bordure na scène une fois à désorienter mers na scène et puis bana mikende ba otala bango plus moi 2-3 bazana ba 6 bana de ba otala bango plus alors bana tant ba otala bango il y a eu peut-être ma finga na ye a longoli yango na théâtre na ye moto na gag na ye aya kati ma finga na ye yemo c'est long challenge a chango na na TikTok ali bana ba 800 ba ndio ça yelango kota na TikTok mona n'en parlons pas le théâtre na kala totali théâtre wa papa na biso ba koedi ba salaka totali ba théâtre o ba papa na biso ba lokolo ba elombe totali ba ligne o chitengesa na tiki totali ba théâtre même il y a ba bobo totali même ba théâtre ba belle vie tu trouves que il y a quand même l'intellectualisme on a quand même que musala et salama bazo éduquer mœurs bazo édifier ngaza na mère moka benganga yabisinga mama lekina tata moi c'est dans la France ah bien en tout cas film o ya belle vie ou tout ça oyo ça m'a beaucoup édifié na moni ndenge nini donc a ebisinga abi film au Belveza na mosiko na TV au comme on a traumatisme abi ça m'a beaucoup édifié je me rappelle encore ton a kozwa bijou na zando ya ba mama grosso ba yibanga bijou na wutu kozwa ba mama grosso na zo kende ko lakisa kilia ba tutanga na nzoto na leki na bika na bijou na kata saki na comme pas kilia mwe bijou ezate mama grosso a chaka ke fois kan sanga na kenda makala na sala 6 mois na futa mbongo na abi makambo édifié na makambo beli ça dit mon temps la théâtre a aussi retrouvé ngamo na tali théâtre na bi ah donc bana so ba oloba na biso ba parents likambo il faut tous rappeler donc attention vers bana tout ça kaka ala mwana makambo oloba ti or mwana wana tango yebisaka papa na yeke papa na nzela na papa mo azolanda nga na nzela mwana déjà komi mwana mwasi azana 14 15 azui mo ba former papa mo azolanda nga na nzela papa zaka plus ah mama rolandela oh ba yo zo mwana ba ki ba violer mwana komi traumatisé ils ont logo édifié nga donc so mwana lo balikambu il faut prêter l'oreille oyeba alinga lo banini peut-être le Gambon ça peut sauver la maison et qu'on sauver vie et qu'on sauver bateau belé mais tant que papa to maman au beta mwana kara théâtre ils ont édifié mais le lot na théâtre mususu to ba gag mususu et fandi wana unique makaka po no finga na ebité comédien nini oyo ba salaye pour kaka afinga rabatu comédien tu te dis naza comédien naza pona ko éduquer mers mais na tango nazo éduquer mers ngai rôle na ngai zalaka na finga ka batu rôle nga ezana kati la batu mangala na finga kaka batu de début jusqu'à la fin na tala ba comédien ezana ba comédien on a repéré pour ne pas citer leur nom parce que bon ba vraiment trop fragile ba ko ba sera sensible et trop n'habité ba comédien sous ba ba fali na ba kofi baza tellement sensible na makambo na décret mo donc ndeka na oloba bomo na msu yemo pe mutu place yemo calculer on a ah oba oloba nanga oh otenya ta kombonete pour ko tshaba ngo à l'aise on a linga mo tanga suba ko na ba o mona comédien yemo ko ayibi ke ngande na oba na bagagi na ngao tindenge esila musana ngo ezali na bwakela bino ba jeton musana ngo ezali na finga batu. Ça c'est rendre compte que bana ba otala yo parce que oza star bana ba otala ba ozo exemple na bango bana ba otala yo na idée na linga ya yo mingi atona linga mama o mingi mais tango linga yo mingi yo oloba maloba ya mabe o ego détruire mwana osani akozwa ngolo kwa yo idole na ye akomo porta ngona mutu na ye ba bisa biso ba bi mwana so a raté éducation na classe akozwa pe na église or mwana
ayoka mini professeur na ye tango azotanga que ma parents na yesu babi 1 plus 1 égale à 2. Non, notre professeur nous a dit c'est 3. Donc il faut convaincre, il faut bien même enseigner à aller bisayé, il est moi égal à 3 ndeni. Enseigner bisayé non égal à 2. Moi on a commis convaincu. Donc les appels logiques il y a bana soka za star ni mo lingaka mingi. Alobi imbécile excusez eza ko fingate ya ka qualification tu eza nonga elo mo mais ya qualification mo mabe. Moi na rochangoka ke ya ko fingate za qualification mabe pour ni parce que star na lingaka mingi elle qui si est bongo. Donc, et théâtre est vraiment, et je suis allé lire mon super moi ma bé. Bien qu'ils aient battu ça na bango bien, il faut encourager, il faut applaudir. Na kati kaka ya ko yekola bato ne théâtre je aller au lelo et créer bato mususu pembeni ba komi skonde ko ya ko finga. Muto oli na TV pour finga muto. Nga ça vraiment d'accord na loi wana. Ya moni ces derniers temps na baité dans toute la loi wana sko mabe nango ezami nka biso. Batalika ba artiste. Batali ba artiste. Oyebi lelo yo ba artiste belo mona ba na succès za bato ba ben pour lui. Oyebi. Exemple kaneti Mr. wa DJ c'est mon boshi. Kapo alimbi na kati rouge banda chocolat et juste et mimi poto ça dit bato ba d'accord ya dans banti valeur ça dit bato ba d'accord ya ça la pyramide est renversée et puis tout le monde est d'accord que pyramide des aboués ça doit être maintenant renversée ça dit le bien doit se transformer en mal et le mal devient en mal encore ça dit le bien n'a plus de place. C'est-à-dire tout le monde est d'accord. Na yo ki garçon na zoloba botika nganado mais c'est du oyo kanzembo aoyemba bêtise aolinga bo finir penser na ye na mitu na bino mais bo yemba makambo ya oloba mais makambo ya oloba na biso na ye to bi aoyemba bêtise mais na penser na biso to silise la yi makambo ya oloba. Regardez-moi. Allez, Lelo, na moni ba memi na poto, je sais pas si vous avez na qui est héritier. Héritier memi na poto, toujours héritier. En tout cas, je sais pas, c'est monsieur nanda ko lingé ya moment on nanda ko musique ni tango na maison mère, azaki star na ngai na maison mère. Et après un moment yo va na lemba na biso na pate to ya pe wana. En tout cas, c'était un monsieur nanda ko lingana non on a pas que musique yozwa elan mususu parce que azaki jeune moko aimable na ba fanatique lemba balingaki mais to komona lelo yo ba musicien ba komi na batu na bango ba fingela ka bango batu et puis bango ba musicien ba d'accord bato ya théâtre ba komi na bato fo ba fingela ka bango bato bango moko pe ba d'accord donc nde esika na omona ke nzele baby nzele komi froissé nzele komi salité nzele tondi ba kaka par-ci par là moyen montagne ya théâtre pour ça montagne ya kaka akoma mal à l'aise ça dit okomota mola sauter likelele nzele za ya beba on sait pas qui va éduquer qui. Il y a quand même certaines personnes, ça manque pas la exception des Angarati. Il y a quand même certaines personnes qui parce que personnellement, ceux qui peut-être dans le artiste comédien artiste musicien ceux qui na komi okoma libaku pour artiste comédien wana to artiste musicien wana en tout cas je ferai des moments là c'est détaché na pour na laver image et artiste parce que je peux pas rester là na tala neti héritier wata azu garçon wana Didier Momboshi a memie na poto pour akende koyemba na kati rouge libanda chocolat ana nzembo te nzemba okiti mukeli libulu yango ndaki oyemba na yebite penser ya nzembo wana eza nini etei biso ezo enseigner biso nini même na nature ezo divertir biso na nini parce que divertissement yaka na ba sale langage te divertissement yaka na ba gros mots te divertissement c'est quand quelqu'un veut se divertir faut même moral na et ça la reprocher te que non ça mais ça dit non c'est divertir na à l'aise na tranquille mais tant même moral nanga moko ekomi ko se divertir na makambo ya mabe na munoko nanga na oyemba is non se divertir les souhaiter ni na tuni question emba ki se libiso nini na kati rouge okiti mokeli bulu eba ki si nini na musique ya bana pe ba oyemba ba pesa on pe na succès ba pesa mona challenge ke ezongi na TikTok ba yeli susu awa botika nga soki na te moi sinanga imaginez et je suis en pleurs mon juge
Après, côté où les sous sentiment diki et tekisi mapango. Na fait na yebité donc kende wapi. Oui maman na ibsolo moro. Non, c'est pas possible. Aux appels na idogi otang sa moi na poto. Tant que otang sa moi na poto et comme il soubie qu'on a côté qui parc après à Limoué. Vous êtes obligé au vent sera moi na ça na vana na aussi na voyager na yona mona rayo na très mais pour voyager na okene parce que aujourd'hui la réseaux sociaux ils ont un impact makasi oye muke okiti sous soir diki OK mbandi muke otikanga na do boke mbandi bozongi na kati chocolat bene zamba je sais pas. Mais ce sont des gènes appuyés. On n'a pas sur le monde des gènes, sa mère. Parce qu'un enfant éduqué aujourd'hui, c'est un meilleur adulte dit demain. Et du coup, tant que on a besoin de Mickey, on a 9 ans, 10 ans, rouge. Et puis, ça se voit. Et puis, mon papa, mon colo, moi, on a filmé, moi, on n'a pas de réseaux sociaux pour dire que moi, on a abina ranzemboya, DJ Momboshi. Bah, mais c'est pas pessi, bah, moi, en pleurs. Momboshi, héritier, m'a pessi en pleurs. Hein? Oui. Lélo, Diki, s'il faut le dire, on doit être clair, c'est Petit Fali. Petit Fali porte le nom de Grand Fali. Poupa, Fali, il est d'accord. N'engue après ça Pétion na combo et puis Pétion on pas d'accord on bet en on Diki on ne refuse pas et Diki peut on m'a bêté il y a Diki mais intention il y a yembeli nzembo on a besoin bisonde de comprendre en haut boyi ko faire comprendre biso na nzembo ayembika Diki atiki biso na suspense Diki et bon misa lumumba Diki voilà bakangi. Oh, bah que si va interpeller Lumumba ko fara na Diki ya so parler sur Diki ani eboma Lumumba. Oh biso to yeba na ba documentaire Lumumba ko fa eza ba kama mboka. Si héros national Diki. Bon mon toi chapi so pena mo ba rebelle zape mon ba réalisateur ba chapi so mo ba rebelle. Ba réalisateur ba chapi so mo ba rebelle. Oui ba Josué ba Deo ba chapi so ba rebelle. Montage à ma bé hein. Montage à ma bé. Omoni film ya Lumumba réalisateur a réalisé yango à la kisa biso que Lumumba zonga yitango baye au kangaye azongi pona mwasi na ye. Or l'histoire n'a rien à voir avec Maramto Mona film. L'histoire n'a rien à voir. Donc réalisateur a dit que Lumumba déjà kendaki mais ba soda baye batali Lumumba au katsa ngambu atiki mwasi na bana peut-être basi ba ko sala mwasi na mwana ngama be tika na zonga. Ndi Lumumba azongaka selon ba réalisateur etikala bongo na mitu ya ba congolais mais quand on parle de kasi poso to bito zonga na concept ba réalisateur mais oui donc a kufela mwasi selon ba réalisateur ba l'accepte que Lumumba kufa pour azongela ka mwasi. OK. Alors Petit Fali alingisiko à faire comprendre biso sans yé moko à expliquer. Non n'a pas pensé na bango biso photo kotaka. Tango ya lobi na kati rouge biso to comprendre nini za rouge na kati mais na zamba okiti libulu. Donc to comprendre na kati rouge pene zamba so okiti musu que bulu wana ezani. Nous arrivons quand même à comprendre sans y expliquer biso. On comprend les places tout ça. Imaginez d'autant Petit Fali lobby le monde va couper na Diki déjà allez-y comprendre tant bazu yango parce que et comme challenge bazu nzembo mu place Petit Fali le monde va couper na Diki ba tiango ba chebe le monde ndenga zo zonga pona mwasi na ye de ba olu ba make oh mais ya solo bon condamner Petit Fali pour ani parce que le monde va couper na Diki donc il faut éviter certaines choses en tout cas ngana olinga loi wana et attaquer nanu artiste pour na zomona importance ya rôle il y a une politesse na arte na ebité exacté ezalaka donc rôle mo mutazaka impoli exacté mais d'abord est-ce que muto a joué un rôle mo c'est pas un artiste. L'artiste en soi c'est un demi-dieu sur terre. Quand l'artiste prend un stylo avec un bout de papier pour décrire, moi j'ai dit il décrit directement son âme. Il prend son âme pour mettre dans un bout de papier. C'est ça à l'artiste. Il y a un artiste qui joue un rôle moko. Nous joue rôle au sens où c'est jouera moi musala nanda kwa nani comment il s'appelle. Il y avait une son Gadiadia. Nous jouer sans souci à jouera papa na biso kodi à jouera congolais à jouer ouest africain à jouer moko nanyoyo. Donc l'artiste a un rôle, l'artiste joue tous les rôles en même temps. Mais quand on a un artiste comédien na biso va jouer un rôle moko. Banda abanda na elamba moko.
ti lelo aka na elamba na moko ti lelo aka na elamba na moko banda na ti pululu banda théâtre na elamba na ti akufika na elamba na ti do na ebita artiste ngo ya neni ata kutoza kizengi ko changer sous elamba te en réalité ba kizengi na biso théâtre c'est prendre des effets sociaux mais la représentation d'une œuvre dramatique dans la salle devant le public. Une autre face on appelle théâtre zali ko zo ba réalité ya ba mettre en scène na ko dramatiser ngo mais déjà soki déjà toi na kizengi na ndako en réalité kizengi na bana botama tilo la tara il a pas botama nango te changer kai ataba misana biso tozana bona bandako ba changer so ba yi ba yaka na bilamba na bango balati bilamba so ba yimba bima balongoli bilamba na bango ya musala balati musala bazongi mais ngana ka mo rande no mona ba comédien ba jouer ya jouer ka na lamba moko banda théâtre Yérol ne aga ko finga. Il s'est dit as artiste. Tout naïe as artiste en quoi sur toi, sur quoi et pourquoi? Parce qu'artiste doit divertir, doit communiquer quelque chose. Oui, il faut changer. Tu sais pourquoi tant vous allez il faut battre kanga bateau va obebi sa makambu et ko te ya bateau batikali na sima babanga. C'est simple. Bakangi oke moi une semaine, moi 2 semaines na makala, oyoki beno solo makala. Été ya yo zo pe sous moi maîtrise. C'est simple. Comment yo ya kaka ko finga ka bato na télévision. O finga bato na télévision, o finga mama mukolo na kati ya rôle, o finga. Ça se rend compte que bana ba otala, bana tango ba otala ba lo bani. C'est ngapela ko finga. Ngapela ko finga mama. Non ça kande ya sali. Voilà. Et surtout ce moi na fanatique nao. A osala ngo bien koleka yo. Tant mama oloba na ye ezali obile longa na contre na ngakuta ta nani garçon nga bana nga batala ba novela c'était pourquoi parce que nakata novela sokuta ka papa na mama ba osambrasani. Biso na kaliza ki so komika film place ba osambrasani maman pour changer rapide. Soit osali lo moni tsubare otalati. Mais l'autre otala ngona bana na ba palin, bana ba otana ba ngonde papa na maman ba osambrasani. Donc du coup bana ba ozwani ni yangwana. L'autre ko taper bango mi balé ya osambrasani. Voilà. C'est ça. Donc l'influence télévision oyo ezana influence makasi o ba star auto bingaka ba star ba fuati ba na ngote. Ba star ba fioto ba na ngote parce que star ou za star, il faut comprendre qu'il faut na éduquer Mars. Il faut na divertir. Na ogyo ya na TV tiki ngakol na ngebandaka na fingaka. O finga mutu na TV excusez-moi le thème. Alors mbaku na tama belle solo. Ah. Imaginez. Imaginez si vous bana ba retenir nini na tableau wana. To retenir ba finga ki mabele so. Voilà. Donc c'est inacceptable, c'est absurde. Ya on a linga bana ngabata théâtre te. Ya on a besoin obi na comment na ba calcul mo en tout cas nanda ku na che wifi ne koti na TV, so na théâtre na théâtre Bellevue. Na en tout cas na clair na théâtre Bellevue parce que au monde théâtre Bellevue na mona on ba théâtre Bellevue au monde pas sambasa na ate embrassement à la et akate même à mon bel nom na moi bisou msuna loboko awa to na mbunzu abana mourir moi bongo parce que ba on se rendre compte que toi na couche nyonso ba otala biso ba papa ba maman bana ba leki bazali donc faut mettre mon nyonso à l'aise mais le monde na mon na théâtre au fin tranquille. Oui, vous avez un musicien, bon, musicien dans un an, what a moins finger, mais faut créer base. Fallait éviter nga koto moyen répondre grand pas on a fait réalité, il faut créer ma base nanga, à créer ma base nanga, à créer ma base nae. Bien, à créer ma base nae, oh ya ben telo bazali, natale d'équipe nae, je vis Alidor, j'ai vu Demeure, Mumbaya. Il y a quand même des têtes bien faites aussi dans il y a communication on a au fali à sélectionner. OK, je pas faire à Saliba Kindingu. À Sala Kindingu, surtout Kindingu d'ailleurs au bon parce qu'on est ferré, maman t'as bomi ne ferré à Kindingu. Parce que ferré à un moment avant à Sali mana bateau bandé au fin il a été. Moment il a décidé à rejoindre ce Kindingu à check Kindingu. Abi Kindingu yozala. Ça Kindingu ando Kindingu afingi batu nyoso. Bakanga mutafinga la procureur. Ayi si procureur abika non samba na to mona kanina obima. Si abima pe. Regarde-moi. Donc au mona Kindingu ayi sa procureur non samba te zela au moins ndena obima. Batuni asala wa pa basara na gouvernement. Et puis au komona pe type Kindingu pe abima asamba peti. Procureur interroger et peti. Donc quand ndenge Kindingu alobaki ndenge salama.
na biso mutu vide na kati et le côté mais il s'adresse paisible et calme à un procureur. Yo na ba diplôme na ona maele na oba voilà. Na maele parce que on a que logique. Côté yo Alexis Viena Alexis Wechite vomi Alexis Wechipo Alexis on y a ta bombe ko pesa makambo. Côté il faut fi wana finga rabatu na télévision wana azo finga na biso na kuteni na vidéo fi wana ba mona kiti volume rapide. Ouais ba ici sana yo ka makambo. Yeso mone longine na TikTok avokota tia casque. Mais non, mais comment on peut rester comme ça? Moto, azana moto na moto. C'est-à-dire moto na moto na katinaye. Jamais il peut réagir de la sorte. L'État il faut jouer dans nos mesures. Mon denga jouer biso ba TikTokers, ba YouTubers, a jouer biso mesures que diffamation, outrage. Dépravation de mœurs, fausses accusations. Bah loi on a tout ndimi yango et au chabiso epena mo ba retenir. To comme on a ba réserve ba likambo. To comme on chaba il semblerait il paraîtrait to comme on chabongo. Ba pesa pe ba musicien. Na ba comédien. Oui ba musicien na absolument mo ba bossa rapidement. Ba musicien ba bossa na. Muto fini na komba musicien bo kangisi musicien. Bo bengi musicien bo interpeller comment muta finga ite po musicien bando tinda finga parce que so bo kangi muta finga musicien ça l'intervention. Ah ça l'intervention. Donc benga musicien so interpeller comment ya justice mingi au pekisa. Ngana kamwa oui. Non, comme les lois musiciens na monondi ba kenda so sambate ba funda bango souté comment dire comment dire bango ba au-delà de la justice ba musicien ba comment au-delà de la justice parmi bato ba big ça vraiment merci les lois musiciens ba na 80 ou 60% ba comédien ba 90 ba comédien ba na ba 10 ans ça dit ba comédien ba moko copier na musique parce que outa la musique ba clan mais il y a une réalité à l'élo. Ba comédie ba copier la musique, ba TikTokers ba copier pas la biso ba journaliste parce que biso ba journaliste tout travailler qui pas musicien. Ba éduquer biso bongo ba musicien. Bango ba biso ba yo faut comme journaliste na yo faut finga ra joka, yo faut finga ra montu boy. Yo siko oche mage non que na joka logique boy simbate. Na mami we simbate fona niati, wani niato moni mage ba pele comme kota. Yams a finga ye bien. Bien. Et puis, ba fan ministère ba bengo di yo nda world. Non, moi je m'aimerais justice soit place oyo. Il y a monta fingelara JB. Ba musicien, toi fingelara JB batu na télévision, ba interpeller JB. Monta fingelara wata batu. Parce que tant qu'on finga JB, soit on a besoin, soit qui on a besoin finga peut-être ferré. Abenga, bien bisa mutu na yo. Tala, joie numéro ferré, on a benga finga ye, so fini na téléphone entre vous. Ça nous regarde en quoi? En rien du tout. Mais une fois yo tindiye to yo finga na kombo na yo. On se attend que yo mutu tindiye to. L'État il faut interpeller yo. Que yo ne mozawana ozo batuno ba ofinga na kombo na yo soka wangani yo nde to koyeba kuna tanga wangana onde sika ba koya ko kanga yo po ya wangana ki yo nde sika to koyeba l'État et puis ça intervention so déjà yo kanga yo intervention ça parce que ofinga na kombo ya wata bina yeba makamwana te donc c'est ba wangani yo faut subir peine maman ko comprendre ce que monde ba mission des en ingratitude wata wangani ngape ba kofinga no so na fingele batu nde siko ko mona ba vérité ebima tanga abimi alonge pas wata akome pas JB tu es pas profit. C'est ça, c'est qu'on nous sommes en train de vivre avec ba maniqué. Il y a un moto vivre là on a ba kisinjora. Il y a un moto vivre là on a mona na Oazaga en Afrique ici d'Aké Brazzaville Aké Potokuna. Moi na moko sans éducation. Moi na raté éducation na ya maman na ya papa. Donc azana papa l'équipe. Excusez-moi les termes en tout cas. Azana papa l'équipe a maillé l'été, ana maman l'équipe a maillé l'été. Azana donc famille ya ba illettrés sont d'accord yo mona mona na bon parce que moi na bimi na kati ya famille quoi net ba famille na biso famille moko trop respecté. Ça dit
il faut vraiment comme on a niveau à tenir ma propos sur la télévision. Donc on a tenir ma propos sur té. Quand les amis na émission ba théâtre tant tout ça là ba gabé sport abali mes tantes, mes oncles, ma tante ba appelle ba zo benga tu dois arrêter avec ça. Yo zo quand ça dit ba gueuler si on va crier si on a pour na loi moi parce que ba bi na yoka na bimi na famille est bonne éducation. Mon na muso moi ça ya au fin ba bêtise ben santé la télévision. Landela na place ya bi. Sexe union solibanda. Mon tabi à télément ça l'émission na bigini, ils ont sur la maille, je sais pas sur le web. Eh, ni a pas ba tout ba poil ni ça nous autres so. Donc on a marqué film déjà quand les gens parlent que tant va balobaga ou ta félicité dans ça va film à porno, c'est normal. Ouais. C'est normal. Tant va balobaga dans ça va film à porno en félicité parce que il faut que la joto soni. Nudité c'est quelque chose que ba bombaka. La nudité est sacrée maman. Tant que moi si à comme tika nidité naie à la portée de tous ces gazan ndumba moi je suis ndumba aza pute aza molasso aza déjà sous na sens à humanisme était moi si andima azala en tout cas je refuse pas ba orientation et ba sexe na bango ndi bango balinga baza bandumba et abisa na bango en tout cas ba excuser nga mais na mona on dit moto ça comme ndumba a peur de sens à kibomoto. Parce que ma mère m'a dit, la femme reste fidèle pas parce qu'elle t'aime beaucoup, pas parce qu'elle a peur de toi, mais la femme reste fidèle parce qu'elle respecte sa dignité, sa nudité plutôt. Mais on a besoin de ça bon. Abissé moi c'est abissé que na fidèle et pas non pour na linga wa aussi. Moi ça ga fidèle et pas mon bali parce que a respecter kana bolumbu na yi que mon bali nyon sotenda ko kyo mona bolumbu nanga et du coup tant moi si mon bali nyon so ko mona bolumbu na yi ada moi si sans respect sans valeur. Alors de femmes comme ça qui passent à la télé ni mutakala excusez-moi les termes aïe na télévision c'est une femme qu'on ne peut même pas parler c'est une femme oh il était sur les yeux il fait kangaye. Moto nyonso oyo yoga langage mabe na munora mwana mwasi oyo asela biso pétition ba sali pétition avant na makala ta moi 6 mois. Sans visite aliaka vous mourrez. Tina suka na moi yobima après tout moni ba résultat et puis c'est temps à obela et puis c'est moi à ralentir. Et ça centre de rééducation. Il faut éduquer. Ba ko yolo baka teke ba cheli ba chroniqueur ba tiktokers ba youtubeur ba na ba tiktokers ba loi wana non il faut ba calculer ba musicien ba baby simers makasi kolika ba tiktokers ba na ba ba na ba lobby awa ba tiktokers maramba osaliza makambo ba musicien ba bandaka ba musicien ba ne ko kena poto ba olinga ba na bato ba 13 à 14 ba ochaka ba zemi la plupart ba musicien beleo ba benga ba para français allez-y demander ils ont na ba manière nini aya linga abmana mama na mwana na ba poto wana allez-y demander bande belé ba musicien ba bota ba bota bana ba âge mineur bana ba 17 ans 16 ans ba jou ba zemi c'est par nos musiciens. Alors les loyaux ce sont de mêmes musiciens c'est décide à s'appuyer bango na kata bêtise. Tant mon taoye mbadiki dika le moni musicien mon na zu diki dika postant en tout cas félicitations mon petit tu as tapé trop haut. Au moins mon taembi na kati rouge au sommet aux les visa billets au faire déplacer à y a poto ça dit et comme international ça dit au baby ça comme il a pas ça merci comme a détruit international ça dit ba congolais ga Kinshasa mbakoza a détruit or mais moi il faut que tu na poto a petit poto ba yo na kati rouge allez bana poto ba curieux ba tout maman na kati rouge c'est quoi pene zamba na maman c'est quoi. Et quand il dit au kiti mouké liboulou, maman, je descends où? Bah, au tout là. Quand il dit au kiti mouké liboulou, maman, c'est quoi? Bah, non, bah, au tout. Explication, on dit, maman, bah, oui, ça va nini. Mon moment, bah, moi, 15 jours, bah, le bagage, non, on en a marre de ça, Bah, d'accord, parce que, bah, on va appuyer, bah, Donc, on ne peut rien. Moi, je dirais que merci. En tout cas, bah, si j'ai besoin de tout le bélarango, parce que, on ne peut pas rester là pour nous le actualité bon non tout le il y a une actualité il y a une actualité mais c'est important il faut parler de toutes choses pareilles et permettre battre belé ba maramni toi na besoin parce qu'il est une minute où ba éviter que maniki a ouvert au finga récemment azaï pas fali a fini ba faire ba wata nyonso après longo pas fali a qui peut pas héritier a fini fali après a longo sur pas héritier a comme finga na héritier na fali.
Imaginez. On peut ça leçon nini. Et pas ya batou. On peut ça leçon nini. Après on a habitué, on a évité. Les gens ont accepté de renverser la pyramide. C'est-à-dire pyramide, le bien est comme ma bé, ma bé. Mais il ne faut pas oublier aussi, Noko. Biso toza déjà communauté moro dépravée. Ben oui. Toi dépravé si koyo, il y a un moment parce que cette communauté n'a pas qui bien, bangaba bando boycotter les mal. Le cas tu as des dépravé, à un moment so yi mutu mora yene loro mora mabe, toi. Exemplaire. Soro y a un polo so finga ba sanité au succès. Ouais. Ba commission soda makasi. Et belé ba finga belé ba finga ba sanité na télévision. Au moins la majorité bato wana ba na succès. Soro ebi ko finga makasi au succès. Se pose ba bêtise au succès. Petit fallait banda a azara banda kala a biloko to yemba yemba na succès te metanga cheka sentiment diki emati. Ma mogo fallait petit fallait a commis na hauteur ya mona Lumumba répondre petit fallait tala degré. Mona Lumumba mona héros a comme na degré à répondre petit fallait. Parce que petit fallait a petit sentiment diki. Donc sentiment diki oh mais surtout de comprendre que sentiment diki c'est la femme. Tant on a sentiment diki était qui ça m'apprend. Allez-y comprendre. Donc il y a petit besoin de devoir. Donc il y a petit besoin de devoir. Biso ce qu'on va penser na biso to tcha ba réponse et puis ba réponse na to yebi yango. Sentiment ni négoté que ça mutulu pango. Sentiment diki bomisa Lumumba sentiment nini ezongi saka Lumumba c'est le réalisateur de la salle film na Lumumba kendara déjà zonga pour moi. Donc bref to conclure petit Fally voulait nous parler des sentiments diki ezali nzoto ya mwasi. Ouais. Donc tu comprends dans monde ce qu'on va tomber ça challenge wana ya bozwa vidéo Lumumba na nzembo ne to comprendre ya petit Fally andolo bane mama mwasi. Donc sentiment diki ça sentiment diki quand on te châtie non ils a oh te sentiment diki c'est gâté sentiment anati petit Fally bi sentiment à lobela qui biso ce que to sili c'est là biso devoir ça fait mal. Ça fait mal en tout cas ba konzambo ka bo meka otala quand même kawana dépravation de mœurs nangamba ba artiste comédien et puis nangamba ba artiste musicien parce que bangonde baza base bangonde baza ba éducateur na ba éducatrice ba interpeller bango ba yapé ne ba interpeller ba musicien mona c'est ça ka ote ko benga so ko fina ba propos moi tenaki na émission ba solo c'est ça ka bengi ba benga ba comédie ba olo ba bêtise na télévision rôle na ye banda ka ko finga ka bato na télévision et ça destruction de mœurs ba benga ye ba interpeller ye atika ko finga bato et ben nini yo rôle no zaka yo finga ka bato na télévision yo finga ka bato na télévision yo finga ka bato na télévision ça se rendre compte que aux autres détruire mœurs. Non, pas bengaye, c'est ça nani papa na biso Christian Bosembe président. A bengaye, ba vandisa ye wana ba l'accès makamnya zo sala, ils a ba bavure. Comment yo revanda wana yo finga ka bato na TV? Au check les rôle, on peut accepter rôle moko pendant une année mais on peut pas accepter rôle moko pendant 5 ans. On ne peut pas accepter cela. Car na mafinga. Soki papa Christian Bosembe o mona ngote tala na milliard ba comédien mingi bato ba tourna ba gag. Okomona nde balobaka bêtise. Bagag wana ekomela biso na bandako. Ils na ba téléphone na biso na ba Facebook. Bana ba otala ngona ba Facebook na ba TikTok, bana ba otala ngo partout. Kota na ngambo ba comédien, kangana ba comédien ba yabe na kuna ba se justifier. Ezongisa bango moral. Kota ba musicien pe muta fingi na komba héritier, kanga héritier. Et permettre héritier wanga na mutu na on attend ba wanga na mutu na bozongili mutu na bokangi mutu wana ba otika na ba obanga ba héritier wanga na gi pardon et comme ba wanga na doser na nga. Et puis so ba yebi ke musicien so ba yebi ke ba comment interpeller bango so ba na ba finga. Aolingate. Opeksa. Aolingate. Opeksa ba ko finga na komona nga. Na komona nga suite. Yemo ba koma yede aboina finga na komona to ba okanga alors est-ce que nga na tinda ko finga. C'est ça. Donc, quand rééduquer culture na biso, ils ont le moins mouké, ça l'État il faut attendre ce qu'on a moyen. Bah na pour ça héritier, bah kei, bah juillet dans la qu'on a une général Kanya Makenda au joie Kofi, aïe na bureau réa kanga bah na 6h18h. Voilà. Donc quand il
kangino héritier bovandi place na bo kangino ata fali bovandi se wana baza bato baba hyper congolais te congolais fali congolais yams ndeni nous ko que congolais fali les congolais yams donc congolais yams ana droit le bêtise te mais congolais fali ana droit tinda bato ba fingela ka bato c'est inacceptable bazo finga sexe héritier na kokité imaginez l'état kangara bango il faut interpeller bango boye ba parce que so bokangi kindingu faire lukele ba intervention bokangi non faire faire toza besoin na akima wapi ndako ne yebani soka za ndako yebana ya na ndako pour faire soka bimi ko yebana ya bimi abimi na aéroport bo ana place okimila ti faire to ana besoin na awa aye soka teti déplacement ki ba jouer ba yene ye wana sangwe panzani ki bakanga faire pona kindingwa fingela ke bato faire tanga okoma kuna abitenga na mama kama kindingwa na te ngati na ka fingela na bato te OK faire kende kindingu yaka kindingu yo finga hapo nani o fere mtatinda nga fera wingai na tinda ka oti laksanga ba preuve fera wangani na ye bakangi kindingu epesa mamo bato nyonso ba fingela ba posa ba finga ba otika c'est simple parce que ba détruire merci mais on n'a pas le choix to golo baté parce que bon ba congolais hyper surtout ba congolais moindre non biso tout ba congolais biso tout au vivre na kata sol congolaise biso tout na ba nationalité congolaise toza na ba nationalité na toza ba congolais en fait na ba congolaise on ne peut pas accepter ya ko mona ba congolais mususu ba jui monopole ya ko bebisaka éducation ba na biso pendant que biso to bebisa éducation ba na ba momote est-ce que moi na fallait binze mona bimisa na ba bêtise to ferry ayebi nga na porte-parole moi fingela nga ba bêtise na télévision bana na est-ce que ba yebi nga na porte-parole fingela nga bana na télévision afingela nga mutu na TVT et puis nga na finga bato na TVT pour na détruire éducation bana ya ferry to ya qui que ce soit non même bana ba ministre wana bana ba ya ba autorité mboko yu bango be ba se rendre compte que bana bango ba ta l'internet bango bana ba réseau na ndako nyonso donc ba fibre optique kota vitesse à connexion ya makasi bana bango to ba be makasi ko le kabiso parce que bana bango ne ba zo ba voiture ba na ba boîte ne ba obina ba sentiment diki donc ba d'accord bana obina ba sentiment diki yango mo ba kanga bango ezate. Ah voilà donc la famille de Tebsaibino Mikolo to comme on a au-delà ya ba analyse l'événement Matisi on a minute en tout cas so il makambo to moni ke oyo en tout cas papa Tshisekedi ko to sala yi bien to yeto le papa Tshisekedi a tout cas place to sepeli moyenti papa Kabila sala yi makamba bien to yeto ah bon papa Kabila kitoko ah ma Denis Mikolo oh président to Mikolo en tout cas to bon moni place to ki to comme no président ministre to matimo likolo net auto so makambo ke ba pe kuna poison te kuna to kene keba kuna to keba net otolo makambo ya papa na biso Constant Mutamba te en tout cas excellence Constant Mutamba vraiment fatal la kai ya ba artiste voilà net il faut vraiment abimisa article mon repos na bango il faut ça là te bana bango na ba article bango bana ba article te cas de destruction de mers wana dépravation de mers déjà baza obligé kaka yango même bango be ba okanga maka wana ka l'article so papa Mutamba yebi en tout cas benginga ba zunga na palanta ya simba ye benda ye rapide luka ba yokanga na ke na bureau na ndo l'accès na papa net moni oyo lo ba bêtise yo l'accès ba vidéo na l'accès ba to ba bêtise papa moni net yo lo ba bêtise tala ba vie 1.400.000 a comédien bêtise na bêtise papa so tu t'aimes non mais mana ba feranga papa so tu t'aimes na chilao tiki papa to yoka yo ozalongilo ye na bi papa ofinga na TV oyo ka mais papa otika ye okangete na ye papa moni pe musicien oyo neti oyo porte-parole wata afingela wata bato mais bobeta kara kindingu kuta fingi mabe papa yo kana kindingu papa na chill papa kindingu kala na kufunda bango papa Constant Mutamba wana mais biso siko ofinga ofunda wapi parce que na place ta finge mutu te na contrôler makambo na oloba na TV na yebi ke bana ba otala bana biso ba okola lobi ba otala ba osala retour na ba vidéo na biso na makambo na biso to na osala il va te demander papa tu faisais quoi dans la vie quand tu étais jeune. Je vais lui dire quoi? J'étais journaliste, je faisais des émissions sociopolitiques. Elle dit ah bon, fais-moi voir, j'ai jeter un coup d'œil. Pour moi, on a continué maman yoga. Fais yo, nino ya maman na yo. Eh papa.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ça, je pense que l'équipe. L'équipe met Tokotikate. Tokotikate. Donc, il faut que moi, je biso, émission de biso et qu'on va place auto. Donc, papa Constant Moutamba. Et il séjourne, je crois, dans Lubumbashi. Ah bon? Na Katanga, on a pour télé vidéo, on a information, on a moni qui a dans Katanga, à qui n'est pas les prisonniers à côté kuna. Alors ça a un effort. Bon quand on est si Aobim ça va prisonnier, ils a pour à libérer. Non, à évacuer les prisons. Pour Kangasiko. Parce que ebi ke bamsu bakangama innocemment. Ba o bakangama innocemment, ba kende. Ba o ba sikonde na bato to kanga bango siko ngana oninga to kanga bongo bakanga ba musicien bata ba théâtre pe bazali comme ça biso beta ngo kanga biso to kutana na fali kuna oh ngapa te fali oza koto ana koto na kutana comédie mo kuna oh ngapa te comédie yo ko koto ngapa na koto yo ka yo ka no tinga ngana finga to mo to se retrouver to se retrouver kuna biso nyonso c'est de trop et il faut mais ala au finga na koma mutu bakangi na mutu wana même na comédie bana bat na ba fingela ngo mbatu comédie yo bat ba finga na kombo na yo ba lo ba beti yo yakanan pardon au moins ne ba ko ako ba comédie nde ba wanga na bat na bango na ko photo ça tête de base to seng audience so le comité to le audience so to salika ta 3 émissions to tchekaka papa Moutamba na miniature titre Bautindele Bautindele il faut que ninge kendaka to salaka awa pona mama ta ba no finga mama e komela mama miniature kaka miniature kaka mama papa Moutamba na miniature et comment 3 émissions kaka papa tala nzembo net papa na ba nzembo belé no la papa bakanga ngana mo ngana ya tukutana la tuma yoka nzembo na kati rouge libanda chocolat pene zamba okitimke libulu okitili susu libulu wana nzembo ya musicien papa yoka nzembo botika nado papa kanya na bibo yo mo comprendre papa silisi yimo silisi oh bo bizo no aussi sakati yes isaide yebo ko mkonzi mo DJ Momboshi asilisi ete bizo no so batuto yo kande to silisi la DJ Momboshi papa yemo be constamment dans ma place avandi au yo kagape on comprendre que awa ngape na silisi li na comprendre intention ba yo ebisa biso ke yo na yembi non oyembi bêtise orienter musique na yo bien c'est nani c'est ça ka bana ko kanga bat na kala même pour la musique wana censure et kinda wapi banze mo ngebi ma le kana censure te ngana on se rappeler na tournoi mais diki so ba ka ba censurer bongo nado ba ko censurer pays ba censurer te poani diki ba censurer ngo mais ba censurer te mais non comme nado te so betal non comme parce que censure on se rappeler censure à kanga ngai na salaka théâtre mo bo vite fait fille au tourner mais et sous-vêtement il y a la fille monanaga lo lengi fille avant de la bien tenga ben attiraka attention de film pe qui est l'équipe bongo nando le kana 23h na numérica bon na moni censure atner nga lettre na numérica ba benga oza convocation à censure na ki kuna ba bisinga ba bitala tala par ça wana manda boy na bimisa mbongo na futi pona likambo kutu na zena ona mututi mais le lo comment c'est possible ba to ba yi ba banzimbo ba bêtise censure au censurer ba monter. En tout cas, gloire à Dieu parce que toi, la papa n'a plus Constant Moutamba. A été, gloire à Dieu, le ministre de la Justice à ma casse. En tout cas, na ebisio, na mboka o ezali vraiment ba. Attendez, afina ba danseuse ba fesse. Ba bata ko kanga. Mais c'est une infraction. Ba bata ko kanga. Yo su mutoyi, ozu mwana bwansa ba to commissaire musala na yo na défaillance na faveur na yo na défaillance na. Comment finir ba fesse? Au final ba fesse. Na miso bato. Ba ça ba to fu ba za l'interpeller. En tout cas, on sait que le monde est sérieux, très sérieux. Je crois que pour ne pas qu'on attend que protéger le ministre de la Justice. Parce que la justice élève une nation. En tout cas, papa, il faut protéger Moutamba, papa Moutamba. En tout cas, il faut protéger. On a les poisons, on a passer. Comment il sera Moutamba? Comment il sera Moutamba? Comme le psaume Moutamba. Famille Moutamba. Adoua bandobo excusez-nga na longo na ngaya msi yambe na komi na ngaya msi Moutamba. Nga komo na nga Sarah Moutamba. To komi na biso Moutamba na ndia mabete.
En tout cas, mais biso pe on dirait to comme ça la peine dans ministère de la justice pour on est to bandi. Il faut ce qu'on est. Biso to comme ba renseignement. Ba service de renseignement. Il y a ministre. Donc là on comme na coucou te. Mais c'est pas comme ba comédien pour biso to na kacha monde wana te. Si. Pour papa ndazana ana kacha makambo wana ka yé. Atala makambo ebele. To biso ne photo tale la ka e to la ke baka. Papa ngaka bo. Pour ceux qui ce qu'on souhaite de tanga komba mutu. Muta omimo na ndia comme papa engagé ta bisoté. Tout ça quand 3 émissions tout cheka elongina ina. Biso moto komina titre. Yam Mutamba et Sarah Mutamba. Batindeli papa Constant Mutamba message pour na makambo ezoleka na culture ya mboka na biso rapide ye motanga otala bi oh bandeko langa na zeba bango te chana onatala akuta na biso na kati noko ya zala ko ndimona ka bu appel ya parce que ekota to ya etanda ministre na besoin na bureau